Comment na mupanzi ya Fally pour peso comme box ya Ali Foreman era akende kobeta maneti ntaba neti ngulu neti bazobeta mukombo so bandeko na ngai era beta mineti bazobeta mukombo so ya mukombo so bandeko na ngai. Est-ce que makambo aidor azoloba? Est-ce que ba fanatique ya Kofi? Est-ce que ba fanatique ya Wera? Est-ce que ba fanatique ya Ferry? Est-ce que ba fanatique ya ba musicien na nyonso ya Congo mobimba? Est-ce que ba luki aidor ba bukinda kwa aidor? Batu ya Fally ba aka unikima ko charger kaka Ferry ba kozwa Ferry bangumbi batu ya Ferry pe ba aka mentalité moko bango nyonso tous les deux au caisse. Ndeko na biso RAP, il faut expliquer biso vérité. Est-ce que Zali va mettre à Fally? RAP, il faut expliquer biso vérité. Est-ce que Zali va mettre à des merci Bokanité? Est-ce que Zali va mettre oh mobile ya Karine Mokonzi atindeli yote? Parce que tu as vu que Kibombanda na poto et souka karaka boye batindela na kapé ba mettre. Comme si on attend ah na Congo pour dire que ça mutu moko boye na sima Fally on a comme la musique na na kwa banze mona non ça musa na non ça musa na vraiment c'est valeur on peut se Fally on va dire 87e trophée na mutu en même temps na 3 trophées Milan Mainzura Milan Main na mutu en même na 3 trophées ma Fally ça ni na mutu ça on a commencé ça Fally ma mère chanter na mboko donc tout le la Fally na classement côté na mutu ti asa comparable comparable na musicien Congo même ya Europe na bi ya Europe na bi lelo ya Europe na mo va na Europe na mo vivre en Europe na comment que poto to kosa kasute aka se misa kanda la musique a Fally beta ole na games na poto efika Yaya tabino moko ba wario bobenga kisi njo ateke makambo oloba oyo o melaki kwiti ubi ozoloba makambo na ndenga normal musique ya Fally beta koleka mettre games même yemoko Fally en place à la vidéo oyo vraiment siko manki ona mosusu oyo bandeko na biso bokomi koya kobeta ba artiste musicien oyo komi manki ona moko ya niveau moko impossible et kisi njo oyo leisanga pardon viens njora awa na poto oyaka na poto bien sûr otambolaka na communauté nini kisi njora yangonga nasali effort nalongwa na communauté congolaise namona na kana na bino mingi te nasali effort ya kolongwa na banganda na biso ya Congo soki bomoninga na nganda eza par hasard mso chez Wando vient na chez Wando tam d'Afrique awa na mos nakendaka mwa muke mais nakoma ko éviter nakende place ya communauté congolaise na découvrir nan ngayeba ba discussion to sala parce que boko sala ba discussion par rapport à musique yo bokenda yoka na banganda o ya communauté nde esali sabino discussion ya comparer Maître Gims na Fally baza batu ya ko comparer eza butu na moi eza na tilelo faire na Fally moto musique nezo kota moi muke na communauté européenne to ko comparer faire na Fally te parce que Fally azo kota par rapport ya ba featuring Fally à sala bandeko so ça la clair et bino bolobela ka poto musique ya Fally eza makasi na poto na minute koleka ya Gims poto yango bolobela ka oh ya mindele ou bien poto ya communauté congolaise poto boloba musique ya Fally comme likolo ya musique ya Maître Gims poto ya communauté congolaise ou bien poto pena o ya mindele pena ke mindele okonde comparer communauté ya bakolo poto na communauté congolaise na bino kisi njo bato bayokaka Maître Gims eza pena bato ya poto bakolo poto mindele bayokaka Gims makasi Fally bayokaka par trichement ya Nino na Daju Fally akoti nano na mutema ya mundele te
Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, bande Kobolanda biso partout à travers le monde. Napesi Sœur Nangai Pauline Lumumba RDC Monde, Bambote Belé, Sœur Nangai Pauline Lumumba RDC Monde. Bambote Belé, Bambote Bandeko Nyonso Bozola Nangai de partout. Bandeko lelo toye na sujet. Tomoni vidéo et panzani partout mokili mobimba ndeko na biso. Era Ramsès azalaki bongo menacé bandeko. Era Ramsès azalaki bongo menacé bandeko na ngai. Tozomona ba miniature ekei ezongi bandeko. Napesaki conseil na bandeko na biso tosala musala oyo botika makambo ya kofinga ba artiste musicien ya mboka na biso bandeko na ngai. Botika likambo ya kofinga ba artiste musicien ya mboka na biso bandeko na bandeli 2 fois 3 fois botika kofinga ba star ya mboka na biso. Nalandaki ba video ezotambola bandeko mususu bakoti tina niveau ya kofinga Dieu merci mbokani. Alors tomoni video ndeko na biso era kombo ezotambola beaucoup plus bazotia kombo ya Fally Ipupa keno azui menace epa ndeko na biso Fally Ipupa Dicap la merveille. Totiana en transition comme ça tokota élément moko bandeko na ngai. Merci beaucoup Sœur Pauline Lumumba, Vionanga Louison Mbata, oncle Patrick Amisi ya mama Julienne Ngongo. Vionanga Deo Mozungu yo yebi place aux allées Joël Salambi les millionnaires. Toute cette transition, on se retrouve après. Voilà, bandeko na ngai ndenge na ebisa binoke musala oyo tomeka un peu ko changer muke parce que baguerre tozokota et gros risque mutako kufa botala ndeko na biso Era Ramsès problème akuta nango soki ezalaki batobolaki embeli soki ezalaki babomaki peut-être na minute oyo tozoloba makambo te. C'est comme si Era ngope azana ba jaloux ebele to bandana réaction ya Mose Kindingu par rapport à agression ya Era Ramsès to bandana na Mose Kindingu boyoka merci à toi. Nego betelinga mwana wana Era oya deux fois petit Era obeta minonjo obetama na zolo wana fumama wana patala machopa na papa weba deux fois tata kwa bali ba qu'est-ce que j'ai fait PD na bisani bino boko betama petit bino boko ba gero boyebite vous serez tapé à tout moment tapé Era erreur deux fois confirmé petit nene ya tout mon nene le wala mwana tabila le père mwana telo le wala beba dinosaure potata kitoko te depuis que la poto jo beba ka ko jo koma mwini telo le ma pe le wala nia wa garage telo le yo Era pe de la ko beta yo kaka tata yo quoi qu'est-ce que j'ai fait dans la journée va loi PD je le fous moi va loi papa weba deux fois tu seras toujours tapé yo et tu vas moi nene ya molei nia na Dubai nene ya tellement bon loi moi dina choka. Voilà, merci beaucoup. Alors bandeko na ngai, est-ce que faire égale à Jésus de Niance? Est-ce que faire égale à Jésus de Niance ça un entourage ya bien? Et là on a mis tout naka est-ce que faire égale à Jésus de Niance azan entourage ya bien? Ndeko na biso Mose Kindingu alobelaka artiste musicien faire égale à Jésus de Niance. Era Ramsès bazawana pona ko critiquer pona ko défendre ndeko na biso faire égale à Jésus de Niance. Mais tomoni na moment problème ndeko na biso Mose Kindingu o azali molobeli ya artiste musicien faire égale à Jésus de Niance. Mutu ya liboso o aye ko encourager batu nenge babeti ndeko na biso Era Ramsès. Tomona ripende ko na biso Era seri Mose Kindingu abetami na lemba Era Ramsès azalaki mutu ya liboso o asepelaki
ndenge babeti muzeki ndingu. Bo expliquer biso entourage ya Ferré, bowela kanini ba communicateur ya Ferré, bowela kanini parce que course au pouvoir c'est comme César Makasi na nzinga ya Ferré, batukaka ya Ferré nanu ba warion ba sepeli ndenge ba maître na bango babeti eraté. Tomoni déjà côté ya Ferré, mupanzi ya Ferré bazali kosala fête déjà bandeko na ngai, biso toyaka kaka kosala analyse. Bandeko na ngai miziki oyo faso bino bozo memela yango moko akokufa bandeko, ndenge tozo kende na makambu oyo moko akokufa pe na signale bino na signale bino lelo soki ndeko na biso pe Fally entourage ba maître na ye ezo kende ka na liro ezo kende ya kobeta ka batu kose ya Fally carrière ya Fally ezo kende na kosila. Parce que témoignage oyo ya agression ekomi ko bakombo ya batu ekomi ko mata oyo atie na témoignage oyo aye na témoignage, tandis que artiste musicien ba critikaka ye kaka partout na monde. Et Ramsès na yebi te peut-être azaka na ba vidéo afinga Fally ngana na mona place azo finga Fally mafinga oyo ba finga Fally te. Touti ko passer na moment moko ba Jaël Show ba communicateur ya Fally Ipupa ba kotisaki kombo ya Fally Ipupa na désordre ba déstabiliser voire même ba concert Fally falaki abeta. Communication ya ba concert ya Fally eyokani bien te likolo ya buzoba oyo lekaki na internet ba fisto koloke kuna lancement message ba kalifa betama batu fo ba betama biloko wana nyoso etiaki ba programme ba calendrier ya Fally na kati ya distraction ya monene. Est-ce que ndeko na biso Fally ko continuer kaka boye kombo na ye na réseaux sociaux makambo etali ba activité na ye ezoyoka na lisusu te bandeko ekomi kaka babetaki mutu bazokanela mutu. Est-ce que toza na besoin ya Fally ya bongo ou toza na besoin ya Fally oyo toyebi ke azali numéro 1 ya musique na biso ya Congo, azali mutu oyo lelo Congo na biso soki elali na makambo tu Fally Ipupa la musaka Congo côté musique na ye. Fally Ipupa la musaka Congo côté musique na ye. Fally lelo apesi ouverture lelo na monde. Musique na biso ezongi partout. Lelo Fally Ipupa na crédibilité au Congolais yebeli Fally Ipupa crédibilité. Fally azwaka ba visa azalaka sans difficulté ya ba visa. Jouer ensemble. Fally Ipupa azalaka sans difficulté ya ba visa. Je pense soki Fally akutana na problème ya difficulté ya visa tourner à Fally moko soki eza bloqué. Toyebi ke polémique ekozanga te po Fally azali grand star ya mboka na biso. Bandeko oyo boza tout autour ya Fally Ipupa. Mais il faut bondi ma critique. Fally azali star ya munene. Lelo soki bomoni réseaux sociaux ezotambola na kombo ya Fally. Kombo ya Fally azali kopema te. Elasi ke Fally Ipupa azali number 1 aza na succès na yende ezosala ba analyse nyos bambonge nyos etambo na internet. Ezali succès oyo Fally azali nango yango ezosala bambongi wana nyonso bandeko na ngai oyo boza tout autour ya Fally soki bozo supporter bambongi wana te bozo kende kozindisa Fally na mai ya kabase lekota na mai bandeko na ngai oyo bozali ba communicateur ya ba artiste musicien na osenga na bino bolobela makambo etali musique bolobela ba artiste na bino botika makambo ya kofinga batu. Botika makambo ya kofinga batu bandeko na ngai, botika makambo ya kofinga batu. Soki lobela Ferré lobela Ferré, soki lobela Fally lobela Fally, botika makambo oyo ya kofinga ba musicien mususu, po bokumisaka ba musicien mususu. Toko bandana na communication côté ya ndeko na biso Fally, po kuna ba maître batomboki balobi bakobeta tout le monde, kasi to kapé ba baza mupanzi ya Fally. Teo kapé soki bango nde bazali bassin parce que avant la poti na lisu ya moninga tala lisu na yo moko est-ce que zangi poti tolanda ido awa ndenga azofinga jibe azofinga kofi azofinga Congo mobimba ba musicien nyonso ya Congo boyoka oyo ezali mafinga. Je laisse une idée de musique aujourd'hui actuellement pour la musique Fally plus fort que JB que Wera que Kofi que tout le monde.
Actuellement, Fali est plus fort que JB, que Kofi et les autres. Fali est plus fort que Bamonion. Pourquoi? Parce que Obi n'a reprouvé. Il a fait la plus grande salle d'Europe, 40 000 places, et Anna bat trophée nae. Actuellement, Ferrego la paix Orbit à la plus grande salle d'Europe. À l'équipe, JB, Kofi, bien que maman bat trophée, tu as fait de côté. Bien. Actuellement, Fali est plus fort que tous les artistes et musiciens congolais. Voilà, et communicateur il y a des gonabiso Fali pour pas bazolo bapé que Fali azali kolo ya ba artiste et tout. Ba communicateur pe à côté mosusu baza pe na droit ya koya kosala droit de réponse bandeko. Oyo batu ya faire bazo supporter pourquoi na mupanzi ya Fali ezoko ma box ya Alie Foreman. Oyo batu ya faire bazali ko supporter pourquoi na mupanzi oyo batu ya faire ya Kofi ya Wera ya héritier bazo supporter comment na mupanzi ya Fali pour pezo comme box ya Alie Foreman era akende ko beta maneti ntaba neti ngulu neti bazo beta mukombo so bandeko na ngai era betami neti bazo beta mukombo so ya mukombo so bandeko na ngai. Est-ce que makambo aidor azoloba? Est-ce que ba fanatique ya Kofi? Est-ce que ba fanatique ya Wera? Est-ce que ba fanatique ya Ferry? Est-ce que ba fanatique ya ba musicien na nyoso ya Congo mobimba? Est-ce que ba luki aidor ba bukinda kwa aidor? Aujourd'hui, actuellement, pour la musique, Fali est plus fort que JB, que Wera, que Kofi, que tout le monde. Actuellement, Fali est plus fort que JB, que Kofi et les autres. Fali est plus fort que Bamonion. Pourquoi? Parce que Obi n'a reprouvé. Il a fait la plus grande salle d'Europe, 40 000 places, et Anna. Bandeko musique na biso ba artiste musicien surtout bozali na ba avocat na bino bozali pe na droit ya reporter plainte soki bomoni eloko moko oyo mutu azo déranger ou azo sala dérapage bozali na droit ya reporter voire même plainte bandeko. Pourquoi ba musicien bokomi na ba boxeur ya kobunda na ba balabala ya kobeta batu na ba balabala oyo bosali era Ramsès est-ce que zalaka vraiment ndeko na biso RAP il faut expliquer biso vérité est-ce que zali ba maître ya Fali RAP il faut expliquer biso vérité est-ce que zali ba maître ya de merci mbokani te est-ce que zali ba maître oyo mobali ya Karine Mokonzi atindeli yo te parce que toyebi ke kibombanda na poto esuka kaka boye batindela na pe ba maître toyebi ke dossier okotaki ya de merci mbokani pe ekoki kosuka pe ba ya koluka yo na ba maître na poto awa ozoluka pe ba problème na batu ebele na poto okoyeba pe mutu oyo atindeli yo pe batu te okoyeba pe mutu oyo atindeli yo batu te ndeko na ngai makambo ezokende mbilinga parce que oyo ebetami oyo erabetami epesa leçon epa ya bandeko mosusu ya ba communicateur bandeko botala pe na mupanzi ya Ferregola balobelaka lisusu pe programme ya Ferre te bango bakoma yo lobelaka programme ya Fali ndenga ideo pe azoya kokritike kaka ba musicien mosusu comportement oyo nazoyeba te soki eza envoûtement bandeko na ngai boyoka lobi bateki 85% ye na Canada bakete poani tomoni nga na ojanda kofinga Ferre na bavalise baoki Canada fe bakende toto boteki 85 biye bokanile concert fomona sokala ndika lokuta baconcert balendi na bamekedi bati basala esomona concert alendi na mekedi tamusobe na biloko sika eloko sika ezalaka te concert etamaka na weekend États-Unis kana eza mboka bato bakavaya ye moko bakikosalikani kosaka mbango sotemi bakamo abosana kolega so atelemi tokaki si la cécité les seuls que ça qui pas bato bafingi na bango bato yo somona faire ça qui camarade na exaucé tona Gladys mais efando camarade pour pas comment des échos bien entouré à faire à chaque fois qu'on annulé
ma date à chaque fois afficher le Kolongo là à chaque fois événement boy moi na effacer yango à chaque fois tu concert moi concert ça na annulé notamment ma BT concert à la Belgique il y a NG Arena et là qui annulé il y avait des gens où ba meke ko critiquer bureau na pas publier bloc à papa mais lelo toujours mona les contraires il y a makambo parce que ça actualité photo de ya karma pas bi photo lo ba yango mais karma existe si se passe ozo comme les fans que ça karma ya musique mais la calendrier aux États-Unis na ba salle oyo ouverture ya billetterie mama était comment faire bêta faut ba ngo tourner en Amérique to anila te mes ananas pause ça respecte pas trois concerts tout ça la ouverture ya billetterie to bêta par respect concert les ana pause voilà calendrier ça na pause Brésil ça na pause Mexique ça na pause Canada ça na pause tout ça la ouverture ya billetterie na moti ya basalwa tout ça ouverture ya billetterie beaucoup c'est que pour ça les soldats tout 80% ya ba billet si la pour annuler concert magolo bana bon focus ya faire les pas d'abord qui a extrait à 17 secondes ya mon bonbondo ta la challenge d'internet pour le bagage magolo ba 17 ni ce ça va pas magolo te to na 2024 événement na 2025 plutôt comme en mois de février oh yo ko mona frappe pour la té oh lo mususu faire anila ba concert bana no anila te qui a tout fumé la ouverture à billetterie à concert après on tourne les concertés tout ce qu'on a ouf ouais le na tout si c'est moi polémique j'ai gagné tant longtemps les gens disaient que bureau est ferré ils ont un bureau mabé entourage ferré à chaque fois qu'on annulé la date à chaque fois qu'on afficher le Kolongo là à chaque fois événement boy moi na effacer yango à chaque fois tu concert moi concert ça na annulé notamment ma BT concert à la Belgique il y a NG Arena et là qui annulé il y avait des gens où ba meke ko critiquer bureau na pas publier bloc à papa mais lelo toujours mona les contraires il y a makambo parce que ça actualité photo loba mais ya karma c'est pas bi photo loba yango les karma existe si se passe ozo comme les fans ça karma ya musique et kangé faire que non à constater d'abord photo son na na calendrier fait que non na ba calendrier c'est surtout chaka calendrier aux États-Unis et ça là qui suite à demande à ba volo mais la calendrier aux États-Unis na ba salle ouverture ya billetterie mama était comment faire bêta faut ba ngo tourner en Amérique to anila te mes ananas pause ça respecte pas trois concerts tout ça la ouverture à billetterie to bêta par respect concert les ana pause voilà calendrier les ana pause Brésil les ana pause Mexique les ana pause Canada les ana pause tout ça la ouverture à billetterie na moti ya basalwa tout ça ouverture à billetterie beaucoup c'est que pour ça les soldats tout 80% il y a ba billet si la pour annuler concert ils allaient suite à ma golo ya Europe papa Hervé fika na aux États-Unis ya remettre le biso dans concert à wanakata pa bandeko na ngai na otsa bestetara ya ba communicateur bozomona awa pe gouve le gaulois aye depuis abandi émission na ye aza focus ata na likambo tali faire te ye makambo faire écoute tali ete ye programme ya fali na fali bozomona place musique na biso ezokende mabe mutu pe azotuna ye makambo pe Fisto Frappe aotuna ye ndenge Konzardo abeli liboma te ndenge Dupido abeli liboma te nini ezoleka na mouvement pe ya faire kuna tozoyoka bato mitu ekufi eza likambo nini bandeko na ngai wana bakozwa te ya kolobela ngo te bango mpe bayeka kokritike oyo ezoleka na mopanzi ya Falipo donc ekomi le contraire makambo ya communication ya lelo bato ya Fali bayaka uniquement kocharge kaka fere bakozwa fere bangumbi bato ya fere pe bayaka mentalité moko bango nyonso tous les deux okesi boyoka émission ya naotiki yano botala pena ke makambo ya fere elobama te tandis que fere ana événement monene ok
Candice Arena na Genève na Otokendaka festival na kati ya Belgique. Calendrier à UNG Arena, l'artiste n'était pas au courant. Ma producteur va négocier, ma bengi montazo gérer page, les moutons va dire affiche, les va retirer affiche pour l'artiste n'était pas au courant. Mais concert on est ça. Mais concert on a UNG Arena, ils appellent à pause. Voilà. C'est ça le système à pause. OK. Ouverture bien télé salamati. Que ma golo va songa bien pour toi annuler concert. Bio ya fait déjà pour la ngandata. C'est déjà pour le misa ba na kuta na nganda moko. C'est-à-dire mais ba dia ta ba na kuta pa manna. C'est la distorsion. On les va ba billet ba concert na bango, banani na bango Jaël. Na manna. Parfois, je trouve que l'orchestre a fait Azali mal entouré, tout hasard a conseillé à bien dire. Je suis au cas où son orchestre a fait. L'orchestre mal entouré, peut-être des maintenances sponsors. Mal entouré, il y a des shows must go. Pas de côté. Premier artiste, il y a une affaire dans la musique à Congo. Vous avez un streaming. Total, sauf vidéo. Si vous avez un bateau, tu vas mettre la photo. Pourquoi pas besoin de streaming? Il y a une conception. Il y a homme acoustique. Adopté par Croix-Rouge. La fondation Will Dead. Côté de Jackie Basala. Bon, on a tout va ça bateau, tout va couper la Covid. Côté de Ballon d'Or. C'est la fête concert en 2011 dans Châtelet. Châtelet. La cérémonie Ballon d'Or. Côté cérémonie Ballon d'or, côté ville sur la Zoété. Voilà. Côté nani? Aux Andériel, côté ville sur la Zoété. Constant on a sali ba communicateur ya faire c'est comme si balandaka na bango ba actualité ya faire été faire sali featuring na ndeko na biso ya Tanzania bango pona bango na mitu ba yebi yango te faire azo préparer Paris la Défense Arena pona bango information na kutu ba na temps ko lobela ngote bango ba lobela ka faire ya le passé ya kala faire ya kala makasi de faire ya kala boka kisinjoka awa ba popo lobby kisinjoka ba popo lobby pona maître Gims boka kisinjoka ba popo lobby pona maître Gims na yokeli na Fali mawa Fali devant maître Gims na poto Fali azaneti bébé wa botami lelo Gims azaneti papa 50 ans na musique ya Fali ya na musique ya Gims awa na poto Kisinjoka Fali azaneti bébé wa botami lelo tuna biso batu tofandaka pena na mindele bituna biso bato tolongwa na ba communauté congolaise Philo Volume tuna biso batu oyo tofandaka na mindele chaque jour Philo Volume place na kenda kozwa formation bandeko na ngai eza place o nazalaka na mindele noir azate na waso la bino image jour mususu Kisinjoka soko lobi Fali aleki maître Gims Kisinjoka oloka kapena na oloka kaya koloka Fali beta oleka ya Gims na poto Osika ah wana communauté na biso na ba communauté défense tu vas pas parler Gims a lelo ta Gims a lelo ta Gims ko ya lelo C'est ça si la kala. lelo qui a lelo ya kala ya lelo c'est Fali c'est Fali bon ningi ko debesa mutu moko boye na sima Fali aona ko na misiki na na ko banze mona no sa musala vraiment C'est valeur. on peut se faire lelo 87e trophée Mila en même temps la 3 trophées Mila Maïzora. Mila normal. na 3 trophées mais en français il y a muto sa on commence à te Attacha clé papa. Fali mikolo musique na boko ya aigle musique na boko ya Fali taleki c'est comme les yos. Gims solo ba oui kala lelo c'est Fali musique a Fali poto mobima bala miki bakota ba concert bandeko na ngai soki tokoloba Fali po pas musique neza makasi koleka ya ba congolais nyonso ba faire ba profit ba jibe ba wera ba héritier ba bina filé ba Fabrigas là je suis d'accord nazalaka na poto na kota ka banganda mindele
wana na koboya te na yokaka pena banzembo ya Fally o asala ba featuring na ba Nino wana pena ozo sentir pena ba likolo o sentir pena banzembo wana ebetaka na mwa banganda mindele. Kesi njo amoni musique ya Fally po ba yoka ngo po oke na nganda moko mindele ozo okazo yoka nzembo ya Fally. Il faut yoka déjà 50 chansons à mettre Gims. Au ça la paix un mois mobimba on va mettre Gims à 7 chansons chaque jour na banganda mindele et mosusu Fally oke par hasard mbala moko et bino bolobela ka poto musique ya Fally eza makasi na poto na minute koleka ya Gims poto yango bolobela ka oh ya mindele ou bien poto ya communauté congolaise. Poto ya musique ya Fally comme likolo ya musique ya Maître Gims. Poto ya communauté congolaise ou bien poto pena ya mindele pena ke mindele. Okonde comparer communauté ya bakolo poto na communauté congolaise na bino. Kisi njo bato bayoka ka Maître Gims eza pena bato ya poto bakolo poto mindele bayoka ka Gims makasi. Fally bayoka ke par trichement ya Nino na Dadju. Fally akoti nano na mutema ya mundele te. Fally akoti nano na communauté ya mindele wana ndenge kisi njo kozo tutela tolo wana te. Nga azalaka na mindele chaque jour. Nazo informe yo. Nazalaka na mindele chaque jour. Nga nazalaka na mindele chaque jour. Nazalaka na plus de 200 quelques mindele chaque jour. Tozora cour place moko. Na mindele ba belge, ba français, ba italien, ba communauté nyonso ya Europe wana toyaka kozwa parce que formation place tozozwa. Bino bomona ba Kenya azokumba nini? Tozo ba formation ya makambo ebele bandeko. Topanzaka na ba machine. Omoni o nyonso tu etangami ba appareil nyonso ya monde. Ba appareil nyonso tu. Biso topanzaka ngo. Toyekolaka biloko wana na mindele na minute on ayebi chaque pièce nyonso tu o ezaka na ba appareil tu, ba ordinateur portable, ba ordinateur fixe, na yebi ba pièce nyonso ya kati, na yebi pièce o utilité nango eza boye, o utilité nango eza boye, o utilité nango eza boye, o utilité nyonso wana tozala ngo na mindele. Sikoyo place topanzaka ba biloko. Place to plasaka chaque pièce na carton nango. Musala wana tobeta yango ata 4 heures du temps boza wana concentré. Eza na jour mobimba o tozaka uniquement pona kopanza ba pièce ya biloko. Mindele bazora bafre na bango batie wana musique ezobeta pona Alexander na musala to sala. Yaya. Maître Gims aza poison na poto. Maître Gims azali poison na poto. Tosalaka tout partout wa. Omona lelo bosali na mindele boye, lobi boke bosali na mindele boye, tosala papa bango nyonso to soki baotia ba musique. Maître Gims abetaka makasi ya blague. Non na okape da sélection na bango basali Fally te. Tosalaka pe vraiment logique, to yaka pe kokosa pe bato boye te, ce n'est pas bien. Mais pourquoi tu perds au Banani? Loba, fallait être technicien ou pas fallait dribler dans le champ, fallait être technicien dans le champ. Est-ce que vous tout le monde était à dribbler dans le champ? Fallait avancer mon aïe à quitter comme matas.
comme si on attend na Congo on dit mais ça mutu moko boye na sima fali on a comme musique na na kwa banze mona na ça nous ça na ça vraiment c'est valeur on peut se faire le 87e trophée na mutu en même temps na 3 trophées Milan Mainzura Milan Main na mutu en même na 3 trophées mais en France ni na mutu ça on a commencé ça fallait ma mère sentir na mboko donc tout le monde a fallu dans classement côté na mutu ti asa comparable quelle nécessité même il y a Europe na bi ya Europe na bi lelo ya Europe na mo va na Europe na mo vivre en Europe na comment que poto to kosa kusute ata service na kanda la musique a fallu beta ole ga Gims na poto esika yaya ata bino moko bawario bobenga kisi njoka teke makambo oloba oyo omelaki kwiti ubi ozoloba makambo na ndenga normal miziki ya fale beta koleka mettre Gims même ye moko fale yango place alanda video oyo vraiment sikoyo manki ona mosusu oyo bandeko na biso bokomi koya kobeta ba artiste musicien oyo komi manki ona moko ya niveau moko impossible kisi njo oyo lerisanga pardon Viens awa na poto oyaka na poto bien sûr otambolaka na communauté nini kisi njo yangonga nasali effort nalongwa nao na communauté congolaise namonanaka nao na bino mingi te nasali effort ya kolongwa na banganda na biso ya Congo soki bomoninga na nganda eza par hasard mso chez Wando vient na chez Wando tam d'Afrique awa na mos nakendaka mwa muke mais nakoma ko éviter nakende place ya communauté congolaise na découvrir nanu nayeba ba discussion to salaka parce que bokosala ba discussion par rapport ya musique oyo bokenda yoka na banganda oyo ya communauté nde esalisa bino discussion ya comparer Maître Gims na Fally baza batu ya ko comparer eza butu na moi eza neti lelo faire na Fally moto musique nezokota mwa muke na communauté européenne toko comparer faire na Fally te parce que Fally azokota par rapport ya ba featuring Fally asala bandeko so ça la clair lelo Fally na faire na matoi ya mundele faire na nubayoki ete Fally azozwa chance ya koyoka ye par rapport ya banino badaju na ba soki maika po wana mais bonzwa ete mbala moko bopesa ye anniversaire ya mutu oyo azwa ba disque de platine mutu oyo alekie na mbongo musika makasi Maître Gims aleki Fally na mbongo musi Maître Gims aza na villa moko bandeko même président de la République ya mboka na biso wana ngo te siko ebo comparer kaka na maloba bo soki toke sikoyo na maloba bozoloba bo comparer soki toke sikoyo na ba œuvre na ba bien sikoyo comparaison mosusu biso lelo ba congolais tokoma kosala tokoma neti bato bamelaka bangi tokoma neti bato ya kweti Maître Gims oyo atondisaka ba stade de France aokonte kutu na communauté africaine te mindele nde bayaka wana basaleli stade plein otala stade mobimba plein mindele bauti Belgique bauti Italie bauti Allemagne bauti Suisse bauti Suède bauti ba pays tout misu bauti ba Angleterre batondiselaka stade de France ana plein okompare sikoyo Maître Gims na Fally oyo lelo soki alingi abeta stade de France aokonte na Camerounais Gabonais Congolais Brazza Ivoirien Sénégalais comparaison
mbala moko na mete Gims waza tozala mitema malamu ko wabi so ezalaki nga na fandaka awa te na ngai nazwa makambo mokisi Njoka aloba na ngai napesa yango mpe mwa crédibilité soki mpe nazalaka na poto kaka na communauté congolaise nafandaka na babar na biso nalingaki mpe nakota na mankio na yakisi Njoka chance nabima na ngai wana na communauté bato mosusu ken mpe nomonanaka eso te ndenge nini ken nakota mpe nakenda na communauté mosusu kisi Njoka pardon na moto amene na 3 trophées ma France a nini na moto asango na Kongo te ata chaque papa fali mikolo musique na mboko ya aigle musique na mboko ya fali taleki asa Kongo nyonso Gims solo ba oui kala yelo c'est fali musique a fali poto mobima bana mikema kota na concert bataba moi yo ko bate mais pourquoi ba ngoluba c'est pourquoi tu perds au banani loba loba mokili bayoka loba mokili bayoka loba mokili bayoka bon ça soutien mon ate mon soutien te non que voir kisi Njoka mani question soki batuni ata fali moko na plateau boyeke yona est-ce que musique na lelo na ya Gims yana ni ete kama makasi na sol français fali akoka ko répondre makambo loba ta mukete afongola ta IOAT ya makambo zoloba aomeka kutu te akomeka kutu te vie Njoka aomeka te soki affaire bahéritier là ça va na ndenge ya communauté na biso ya Congo nayokaka pena miziki ya fali nayokaka miziki ya fali na bakafe ebele ya mindele nayokaka yango pena parce que nga aza ya province na province place yo congolais oza mingi te miziki ya fali en tout cas coup de chapeau na fali pupa ezalaka pena place pena ozomona pena neti na grand place ya mos place mindele batondaka plein omoni pena ke batie nzembo ya fali ebeka makasi mindele tu babi nango peko likolo esalaka so mwa cher de poule ke babeti bamiziki ya batutu bagims banani fali pa dusoli wana esalaka nga cher de poule mais ya comparaison ote wana nakoaccepte yango te nakoaccepte yango te semblaki nakoaccepte yango te naoloba vérité nakoaccepte makambo jour fali ye moko aloba ngo na micro wana nde na bi courage oyo Njoka aloba je préfère mie fali ye moko azwa courage wana aloba ekosala bien awa na ye nanga kofinga motu te naoloba makambo oyo kaka naoloba na ye nanga kofinga motu te na ye nanga kaka kolobela analyse ya makambo oyo ezali koleka botala mpe ndeko na biso seleo miziki ya Congo ekoma kaka ya kimotema mabe n sur n otie pine batie sete pine etoboki seleo scan boyoka makambo nanga album nanga préparé tosala dynastie esimbaki te c'est l'Oscar aye koloba dynastie oyo basalaki na ndeko na biso artiste musicien fait ego la Jésus de Nuance dynastie esimbaki te siko sele oyo obengaka frère aza camarade na yo azali moninga na yo est-ce que oyo ezaliki camarade oyo boyoka makambo nanga album nanga préparé tosala dynastie esimbaki te boyoka ndeko na biso frère seleo awa aye koloba ke dynastie esimbaki te alors bandeko na ngai na commentaire mingi baloba te banzembo mpe ya dynastie nayebi na ngai ata nzembo moko te banzembo ya dynastie yango mpe nayebi ata nzembo moko te nayebi na ngai nzembo moko te nayebi na ngai nzembo ya dynastie mpe te nakoloba nini nayokaka mpe so miziki ya mokili te nayebi mpe nzembo ya dynastie ata moko te nayebi mpe nzembo ya formule 7 ata moko te kaka ndenge mbokani aboyi mwasi na ye mpona aboyi mwasi na ye joueur na biso ya monene Dieu merci mbokani aboyi mwasi na ye nde nazwi occasion ya koyoka ba Marlène nga oyoka yango esu te
nayoka yango te sele oyo ablakisi sincérité na ye epa affaire alobi dynastie esimbaki te siko sele oyo ozelaka affaire adebloke yo osengaka affaire adebloke yo nasi kobloke yo faire ablokaka sele oyo awa nde bazoefase na nimero ya sele oyo na répertoire nga moto natindaki sele oyo akende oleka baémission aloba biloko alobaki yo te ngai te bandeko ngai te boyoka nene ya ye il va poser avec Kinshasa la gloire dans la scène de Paris. Pour nous avoir tombé sur la scène de Paris, pour après la scène de Paris au petit concert au Salim Piaka. Dans le version au concert à Belgique au Salim Piaka. Déjà orchestre roi la team Wada. Ils ont un manager Madinani. Orchestre roi la team Wada. Ils ont un manager n'a chargé de communication et la team Wada. Chargé de communication réelle et la team Wada comme on est là. Les Bidens a été ingénieur de son, il est moi comme un taximène, il y a aussi au combat la voiture, il y a beaucoup de monde qui joue à monter comme allié finalement. De rien à voir pour l'amba, beaucoup ça est loco. En plus, Bijanini, au tchèque a la communication et à Bakambonayo. bandeko na ngai héritier Watanabe asalaki mpiaka tozo critiquer héritier Wata par rapport ya mpiaka asalaki. Est-ce que héritier bimisi bambwa ya ba maître bakende ko menacer batu na bandako? Pourquoi héritier Watanabe asupportaka critique? Soki amoni koto échec, soki boye ko sala analyse héritier Watanabe. Est-ce que héritier Watanabe azalaka na mutema libende ndenge ba musicien mususu bozo supporter analyse te? Est-ce que bokoki kotika na bino musique te? Bolingi critique te. Si pe bobongi na musique botika na bino awa bozoya bo critiquer na ba maître Gims na ba Franco na ba loi na ba Pepe Kale bo critiquer na ba Mabilou bozo critiquer depuis musique e banda mutu aleki bino azate soki la ba zipe ba simbi bino botindi ba maître ba kanyera na kingo botindi ba maître ba kanyera na kingo baboma ye kaka baboma ye po azo étouffer musique na bino botindi era baboma ye ya koboma na mona batuta lobi na tie piaka ya héritier na moni batu akomi nene aza muta confiance te héritier mutu na ye la famille moni pajo na sabino oyo eza mosala nga nde directrice DG de la société et na mosala kicamarade kindeko famille ezala te biso moka bakongolokile ya kake ndeko na nga natiaki na mosala nge kufi na mosala on ne blague pas ata tocolia nao na 12 heures so na mosala esenga sa analyse oyo notikala juste notikala na katikati na mosala tobanda na héritier po ye mudauti kobeta concert vendredi oyo esali piaka Wata organise équipe na yo oyebi bamesana na mosala te mosala baaméliora mosala du jour au lendemain ozala voix ya kitoko ça ne suffit pas biso nyonso toba héritier azalaka humain aza mutu aconsidéra bato wana vie normale na yo mais na mosala na yo fo kotya barigueur na bamayeleyele déjà orchestre roi la team Wada ezala manager te manager badino nani orchestre roi la team Wada ezala manager te
Nani chargé de communication ya la team Wata. Chargé de communication réelle ya la team Wata comme ni nani. Yeni Bides a été ingénieur de son, yemo akoma taximan na yo sope okumba na voiture, yemo ko na monye jour na oteka ba billet finalement. Donc elle va pas beaucoup ça est loco. En plus Bijanini ochaka pour la communication ya makambo na yo. On a bien amour, tu n'as pas ça c'est différent. La famille, ma comprenez tout pour ça, mais la mission. On a bien amour, tu es empêché que dans le sang qui camarade des arrêtés, qui ne dépose arrêter. Il y a pas de problème, mais dans un rapport, tu as dit que on a vu l'obaté, qu'on a monté, est-ce qu'au foot à qui? Au foot à qui? Attendez, comment on fait le ça, la foot à qui? Pose à la mesure et on contrôle. Et puis le Congolais vous confondra trop. Pose à la bien amour. Au bien la posture, toi tu n'es pas intelligente. Parce que vous allez faire la part de choses entre Moussala, Nakipir, Viena, Nakipir, Petite. C'est comme une dame. Bande Robolanda nene ya bien, makambo nene ya Zoloba, bozwango na considération. Bande konangai eloko zo confondre musala na biso ezali ba musicien bakomi kozwa ba communicateur neti baumbu ya kolobelaka bango fele na nyonso fele yango bozomona sikoyo bato bazo baluka ba changer ba cap parce que ba musicien bakomi kosalisa bato misala ya bénévolat Héritier abeti na Belgique awa ata motalia di héros ya Héritier azate bande konangai ngai koto chance naliaki mwa mbongo epai ya vie na nga moko naliaki mwa muke mais Héritier Wata ye moko considération ya mosala na ye abengisa mpe bacommunicateur oyo bakotia mpe makambo na ye pwa Héritier aza na communication wana te tolandaka nene azoloba makambo ya bien awa et puis dans ça on a regardé lui nous on a envoyé ça ça la zoba moi j'ai vu dans ça oh dans un salaire pour les gars sous dans sous avec la bureau du premier au 30 et soit il ça la part de choses c'est la montée tout chaque chose a son temps t'as délire ça t'as la série ça t'as ya kota ba bible ça t'as que de musala ça et là on y et puis dans mon pote ça na yo ko cha qui ndekona qui camarade on te pèle à votre là la tine la qui mutu bi ba te que na bona ko monter au foot qui mais so epsi mu la ça bi la bana et $100,000 voilà donc la côté pour ça la roya ofélé il n'a pas clair et net voilà alors tosenga mandeko na biso ba artiste et musicien même baida oyo baoganga ganga awa ke danger fali boye nga nazaleki ya ngana ko baluka te ngai boye bande ko tibo moni ba okese ebele bomona ba communicateur ko swana ekeye kiti ezali kambo bazofuta mate nene azalo ba mamba solo awa batu bazofuta mate yango bomona na ba okese pe ba musicien omona ba ye ota bazongi ndambu parce que ba musicien bazofuta mate Congo ezotambola kaka na pasi Congo na biso miziki na biso ba musicien bakoma kosalela ba intérêt personnel okomona pe Kisinjora ti ndenga azoloba wana ke fali miziki neleki ya Maître Gims na Europe okotala pe boye Kisinjora mosusu na mbongo ya provision bapesaka ye te bafutaki yango te mswas bivara na matolo mosusu pe omona pe na Kisinjora yango oyo tokondane okomona pe boye mosusu Kisinjora yango pe avivane kaka na matolo mona pe boye Kisinjora yango pe avivane kaka na matolo makambo yango ekoma opesa biso na mutu pasi lelo bandeko na ngai baartiste et musicien bakomi na opération ya kokendaka kobundaka
balingi bato bakritike lisusu misala na bango te kasi misala yango bino bolobi bokofuta biso te tosaka ya ofele kasi na ofele wana mpe tokoprofite kaka kokritike bapoint faible na bino ti nga na osala mosala ya ofele nasali mosala ya ofele nakumisi yo na nsima mpe nafingi yo mpe nakokumisa nakofinga efe ezala na kati bino boza te boimpose biso basalela bino mosala ya ofele bofutaka bato te bino bokoma bamillionnaire eloko tozela mpe bino bamusicien bobongisa mpe basalaire ya bato na bino ti bobongisa basalaire ya bato na bino lelo lisusu so bamobo ya Brazzaville soki fefe angameka alekinga na pake moni to aso nzambe asali ere acharge biso bazoko azaki na soirée te bango baye bavandile na kara Amante ya biso to bima Eric Ndombasi moto ateki biso Eric Ndombasi en tout cas on peut so ba bonsoir et parce que ton famille au côté de Yati maman au côté de Yati Eric Ndombasi non ma famille est côté là c'est là de son até non on a fait de son até le até Carla obéti lelo après agression avant vidéo de l'internet basala bakali basala avant vidéo côté internet babi makiti monsieur fini c'est bon déjà avec ça c'est bon caméraman mais avant de poster il fallait réfléchir partir et sopo partir et mona ou les livres sans avoir monoté partir azaki nasé au gérer partir à telemi partir à babi au montre na babi montre na poé makati montre na ya 6,000 balles et là il y a un speaking na expliquer ne mangela ina na calmer parce que là merci beaucoup Barbie pour l'appel Junior Louéré tout le monde m'appelle même ma famille m'appelle Bakati Mapomi je veux vous rassurer quelque chose c'est des PD moi des fois solo on a des victimes tout là tous ces gens et je n'ai tout d'abord dit moi il a une année je mets ma vie en jeu au moins jeune nyonso pour ça la musique na le monde peut-être va souler banen on nyonso poto oyo ka fallait aboaka oyo na moi va bien tu vas poster avant de poster na ba BCK na lupango so batonga na tonga na ajina so batonga na kimuka na tonga na cerveau on comprend so bakana na eza na chasse na poto bana ngoti charge na nango au moins libana ta na bimi bazaki groupe parti o bayi pour bimi ba innocent na parti bazaki na Eric Ndombasi o ba bimi ba innocent na oyi pour na ko attaquer ngana zongela ki ba batika line Eric Ndombasi azali ka tsona shi pour papa wenga yena ndio shika mwa yena na milangi na mabutu asumba wa tema kwa na voto asumba na rubani na vous tous là tous ces bouffons qui applaudissent Fali il y a pas un millionnaire na quel bien fait là Rizana à 45 000 francs suisses. Mon temps en moi, à santé. Et ils n'ont pas même un pote à combattre. Ils n'ont rien fait. Les réseaux sociaux sont comme ça, ils sont pas trop vivre la vie à Matalana. Fallait avoir dans la yo. Bah, il y a une chaîne, moi, comme les King, ils sont pas tout King, ils sont pas tout King. Je pense que King. Et qui est au Bavana, qui est pas tout King. So, pour la bango, moi, ne pas bouffon, ne pas ça là. Moi, je dois 9 secondes. Pour la bango, l'eau, il va comme on va chier. Eh, les gars, d'avoir foutu la vidéo là, c'est bon là. Les gars, na yo za vibo. Les gars, aba foutu ba boso ko za ina hôpital, ma uno zo lo ba wana ya. No. I can't come down before so you are not to the hospital. Pensez à vos enfants, pensez à vos fils, pensez à votre stabilité. Vous êtes des minables. Ce n'est pas avec Fali, c'est pas de l'argent. Ok? Ce n'est pas avec Fali, ça paye pas des factures. Allez faire plaisir à Fali, toucher les innocents, ou soit parce que vous n'aimez pas les propos des autres, il fallait d'abord gérer les imbéciles que vous avez ramenés en Europe. Ok? Voilà. La même personne, qui n'avait pas mis. La même personne, Yorobo. Alors, si vous avez plaisir dans nous, ici, nous avons dit. On y va. Votre vidéo de 9 secondes dans la con. Je voulais juste appeler. Eza pasi makasi kotala makambo yo. En tout cas, eza pasi makasi
toyebi te era toana confirmation moko te toyebi te ezali barankini era lukaka kote mosusu oyo ezali bato ya fali toana confirmation moko te biso tolanda kaka oyo era ye moko azoloba mais biso toana biso na bapreuve te ya koyeba soki ezali vraiment bato ya fali ya solo ou eza bato ya mbokani ndenge era pe azokritike mbokani toyebi te donc toyebi te vraiment toyebi te makambo yango ndenge ezotambola na mawa kote kuno komona bina file azwi moye nabimisa makambo eza te boyoka bina file ye moko makambo asala baninga ne baminisien na poto boyoka donc tosenga bamusicien komi bolingi bablagi te bolingi barespecte bino bina file tika basi ya bato ya mabala kimia bina file tika basi ya bato ya mabala kimia Trésor Nzinga tozora il para piquer crise tozora il para Trésor Nzinga a piquer crise pona mwasi na ye oyo aboye akepa na yobi na file tozora il para Trésor Nzinga piquer crise pona likambo wana ndeko tika kodondwa pona mwasi ya batu. Merci na kati wana, merci na suki wana, merci beaucoup, merci to monani, au revoir, ciao 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 ciao.